Son Altesse. Makia TV. Bonjour, bonjour, nos téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission Passage obligé. Et l'autre, Zalina. Leader Impact. Impact. On a écouté au Lobaté, Bayebi déjà. Dans Congo, Brazzaville, bien partout. Partout. Congo, Brazzaville, c'est international. International. Ah, ouais, secret. Autant là, partout, quoi. Natala Marananga partout, mais sauf que nous avons véridique. Nana succès qu'on les kaba oba les cas déjà na télé. Ya voilà. Ah, voilà, c'est tout loba. C'est quoi succès aux yeux là, ouais. Succès aux yeux nani. Voilà que non. Avant tout c'est le travail. Ngane musale loba. Ngalo ba en place à mututé. Donc musale loba, au l'équipe ba oyo bazo leka na télévision. Ouais, secret. Ngana leka tena na. Et wana na parce que ça moi na président Malewa, c'est pour cela pesa yo gaz ya koloba bongo po président azo sala ba makambo na ba RDC, c'est pour cela. Ça va quoi place na quitté. Oh, to lobeli papa na yo po zalati. Papa nani? Papa na bozo luka liboso na bimaki impoli. Bike ba to théâtre boisa ba yo 42 français te na bimaki impoli. Ah, on lobeli en français. Na tombo loboko. Pe na musée. Muto memanga film o nga na Joana Malewa na pied 10 000. Donc yo sala na yo ozala no mwa ni motro le kana film na zala mwa nete nzaki njonjinere na ton na uti ponton na ye braza il fallait siko na leka na ba groupe na leki na groupe à Cardinal Malewa. C'est un président na boy na ngata za président. Ngaku na fond le groupe na simana ye. Mais je suis pas son fils. Donc ce qui to ko lobela za manto. Mama mna ye. Ana yepe mamu. A contribuer te na arna. A contribuer nini? Nini ba contribuer? So na ba muta contribuer za libaku muta contribuer. Président Libaku. Oui oui. A contribuer nani? A contribuer parce qu'il était metteur au sein dans le groupe. Oui, OK. Il a contribué parce que sur le bana que sur le bina toka na toki, ganga na gangi, c'est qui a contribué mkona ganga ki wana mutatindanga. Ah, c'est pour cela qu'il a contribué. Président Malewa contribuer. A contribué na nini? Comment groupe nezani? Les amis de Leader Impact. Les amis, pourquoi les amis? Parce que baza baninga na baba na ngate. Ba mutu baluka bana. O kimi yango kaka. Na kimi yango te. Ou bien parce que yo forma kate. Ngana za leader. Yo za leader. Faut pas que leader za capitaine, a mutu ba ma équipe. Na tikila bon ki président. Ah, donc yo boya ki président yo za leader fondateur. Bango ba président. Pour forma pe. Bana tout bana groupe na mutu informa bango. Ba yabo basala nani cinéma te. Yo zui bango côté secrétaire bana tout bala mouvement na so mo pe film oyi baka o musana. Balobi bo s'abonner na Makia TV émission Passage obligé de makambu na sima réalisation tozo mona grand ingénieur SMS misala mutu moko bien mutu nga depuis mukili akala muta supporter loko aye azatolobi bo s'abonner na Makia TV événement examen le 28 septembre lobi dimanche babi boko découvrir ba talentueux ba comédien ba musicien ba danseur ba zawana boya ebele droit d'entrée na consommation ezaka kana 1000 francs pamba kaka okoti na yo bo s'abonner mama baza ya makunti mabetini mama oya sala ngana zala rien na la belle chancel to bosanité balobi équipe technique mobimba balobi mama lotoko zawana ta tozo mona MK zawana to bwaki misu likolo to moni Regina Bafana azanga kate mona moko bien tozongeli Leader Impact moto l'équipe on a succès gayoko oyo sniper. Hey, obo mabatu. Ngazo na fandi be ba lokwa bangungi ba pusana te. Ah. Moi secret. Est-ce que déjà bimisa bana pe o noko leki o trop bimisa pe de bana o pe na bana pe na ba bimba sala ba groupe. Poani. Nati na mona via mbamba mpoani. Moi j'ai eu le temps. Imaginez na fond groupe na 2020. Mais na ki na projet fond groupe depuis 2012. Bon. Na ndo lo bon que ngaso na fond groupe na nga. Kokwe na nga fona kufa. Donc nous bani groupe ne ko ya te. Jamais. Ba ate ba kimata. Elote. Pona des autres na mino kende. O bengsa bango. Eza shenga. Yo chez yo entreprise na yo quoi. Enda kuna ngati. Yo vantage. Bon, au moins so bana nga bande. Na ibo kuya na ngana lele yango loso, ona lele yango bouillon. Parce qu'on a autant que ba kuya ba sa na pesa bango respect na place na ba. Si je vois que si bate kuya et baby, no tiko poani.
po pesa pe kuya na musuri le kobe bisako ngaza bongo et je respecte tout le monde oza rancune boye mpo nani na rancune na sani na ya na fingi kwa mutu na lobi kombo ana te oza rancune na rancune na fingi nani ozala bien baartiste et tout po ani tozala bien po ani te bozala bien so toza bien botie balinga maboko so toza mabe bomoni musala moninga bokote ndako nganga so toza bien po ani yo mo ozoyeba ke bobebana tobebana te na boya nde kosaproche na bango ah bon ok na kati ya Congo Brazzaville tolobela nani Brazzaville parce que toza actuellement na Brazzaville na kati ya Congo Brazzaville nani oyo yebika akoki kozala légende na monde ya théâtre bien cinématographique oyo mo yebike na monde ya cinéma na Congo Brazzaville légende na biso eza intel akufa ah akufa lobano likamba vrai ko légende na Congo akufa po comprendre que soki batika ke 2026 mtote mané ate yaki nani tanga ta komona ta kufa molimo ne pe mana kimia meto yebaka le défait RG cool ah bon donc les jeunes na Congo ezaki le défait RG cool nana yebi yango ah bon ngana yebi ngo lelo il était complet monsieur babeta batolo toza ba acteur complet to sala oza wana na ba tonalité mais lui il était azana tonalité azana classique en plus en même temps il écrivait ses projets en même temps il était réalisateur tobengenan les jeunes Chico mais ba monsieur ça ba komela bango ba film OK on est secrétaire soka écrivait à qui chef de répétition à qui au groupe ana au président voyager qui ba génie toyebani donc ye kaka depuis are bana na Congo ti lelo ezaka mutu moko wana pe akufi pe sili les restes batikali ba kozala suti eza bato na fréquente ngandima mutu na télé to caméra te ndima mutu na scène devise na ngeza kawana donc fréquente na ye ma bena montage place au saki re au seka ki to tiango couper to coller mais na scène to yebana secret to ngwana ah ça ba film ni oyo tourna déjà monaki na Brazzaville bouja yo mo pour sentir oui film onga na tourner bouger pena epesi makambo quel film bon c'est un film hein ton azaki nani moi c'est Ndumba na groupe ni a groupe belé to tanga ba kombote na sari maso lobi kombo lobo eza ko efulami non eza film o pesa o non e pesa o makambo non ba gina yebe impact na film intel mais le bini ba film en wele qui étranger qui na Congo Brazzaville ah donc parce que ngana bandi cinéma na français je faisais des séries et non les théâtres et ba to ba mona obiso to ça lelo eza cinéma non le cinéma se fait avec les scripts ouais et le cinéma tant babi cinéma c'est pas que tu as 1000 prises to 1000 nines tout est déjà composé tout le temps le bana film eza mamba komelio c'est ça qu'on appelle le cinéma tu un pro tu sais soni na sur un groupe cinématographique nini na Congo Brazzaville mutasa la cinéma zate bon pour na bango pe pour na biso pe na Afrique na biso na Congo eza cinéma na logique eza cinéma en réalité c'est un cinéma te et donc yo mukoni oso mona vonda azui ce que maya tebo ayiko ko vonda non jamais ça la bongo ça tous les réalités reviennent des films mais ba iba olbakeda na ibika ba obimakeda manke ba on respect mais na lubika vérité ba limbisanga na Brazzaville quel président oyo yebiki aza bien organisé et yo respecta kai pena makasi ke yele le soka simi branchard ya Congo et ki liboso na Brazzaville azata kufa président oyo ata moko star président ata moko ba mutu azobunda na mona ezaka président Alfred azobunda nani azobunda ezaka président Alfred eza groupe to association eza na groupe te donc ezalaka association na kati ya pe na groupe ok oza membre na bango naza membre mais moi boye puna comprendre kalika mnanga ti non toza na émission bato bazolanda biso bazala na besoin bayeba omoni ntango batalaka na bafilme bayebaka bino vraiment te mais à travers l'émission ne permettra ba fan na biso na bino bayeba bino vraiment kitoko na elengi bon sincèrement naza membre à CC mais na se focaliser vraiment na membre à CC parce que c'est le cas président na bonde ya mona boyebi ayebi le pourquoi le bon
tokobimisa te parce que ezalaki na fingi to na kitisi elongo to na nié na membre associé. Je me focalise pas vraiment sur les associations parce que na trop moi attiré dans mon mouvement nanga. Tu vois, non, même je crois même monsieur nanga na salle tant que spectacle à Dolizia, donc j'ai pas pu faire d'autres choses et bominga maman. D'autant j'ai pas encore le temps naza Colande la nanya on a trop saturé un peu. Donc sinon ça va même tout le monde na Brazzaville. Balobi na Brazzaville ba groupe kufaka chaque jour. Donc so balobi le basala la mort que ya ba groupe vraiment espace ko zalaté. Ba groupe kufaka chaque jour pe botamaka chaque jour. Ni ne se passe ka poke ba groupe bandoko kufaka chaque jour. Bosala ngo po emema développement na kati ya art, bosala ngo poke ezala ba entreprise na bino mais pourquoi kufaka chaque jour bo respecter ba norme na ngoto comment? Kindumba. Oh. Nani Ndumba? Bango. Ba président ba leader. Ceux qui ba artère. Biso to zana ba leader to zana ba président. Ah ba président, ba leader ba zalate. Président bon on peut ba président problème té. Mais là il bo meza ki Ndumba parce que moi na roya na groupe. Neti pona nga eza so na moi na oyo ananjo te taina bien na lukana valoriser on a pesa on a rôle moi pour pia ma. Yo lukango comme ça et comme asiko ya yo personnel coucher avec des filles du coup avec un leader moi respecter membre chef il y a groupe les athées et ils ne savent pas que en faisant ça bah mon a plaisir na bango mais bah mon a émulation na bango te. Vous voyez tu vois que au coucher une fille c'est bien beau c'est une fille mais si c'est dans une manière propre t'as battu n'habite que noter tout ça battu. Mais tu commences ça là, je peux bien te dire, bon, je couche avec toi, aux amours dans groupe. Et dans une relation, les instructions qu'il faut donner. Mais il y a un moment que je vais te présenter ou un moment je ne vais pas te présenter. Mais ils ont entre bisous. Moi j'ai des spectacles, chef, tout chef est tel, il fait comme ça, chef, mais la verre mon corps. Tu bêta ni boy. Manque de respect en wana. Toujours exemple à elle. Bah je vais nommer cordon à elle. Papa les bana tout va comme bon na geno vu que soit moi appel vidéo na sta mo bentel. Bah si vu que bah ça va mentalité mo boy. Bah juste arrête. Oh bah t'as sentiment quoi? Bah t'as sentiment lo yenge. Allez. Pou. Ngabuna manen tel nyoso na osala oloba na nini ngape viki na ki chef na linga bongo te na siliki na benda so na kana 3 bana mai ba otikala te balanda un tel il peut tozala bien ali a shenga des fois peut utilo yenge na keshe na lali pa shenga na lali na tepe jabu tande to aussi là apozi que tika yo moko donc soki yo longo bendi mukili no tout oyaka kinango mais pour so lelo so na bendi bon te tore ko epana yo mtu mmeba so mtu mmeba lelo so mtu abete mbada kuna so asilika za mtu akana mabe un tel mtu amemanga awo il kambo esuka te awalanda ngati donc on comprend bien ba elle et ça rabino moi étouffé que bino boto la rabino trop bana de dernièrement toche ko la nande comment ko komeli biso bi tuna ba leader tango biso to yaka ko tia ba groupe na biso to bomaka ba groupe na bango tout eloni sala ma ba boma ba groupe na bino nini ba succès le ki télé makamu to ndeni succès travail te succès netinga hormis ce que je suis un père. Avant d'être leader dans l'équipe dans le groupe, je sais ni les inconvénients et autant mon groupe ni les inconvénients à l'entourage. Trop là dans la elle c'est bien beau. Trop les la télé 2-3 fois qu'elle essaie de la télé 17 fois na Brazza. Exact hein. Sauf que toi dans mentalité de la même façon mon dans comme star aux Hollandais elle naï. Lukando au fourni before na yo ba recherche na yo parce que oko m'appelle au quoi. Moi c'est ça na rolo ba na lia na ngate na melate na ozanga forfait. Et c'est pas je vais sur les internet et na ki notal moi ça la bien to ben tel ba tourna ki nini. Na la via ba acteur ba tuté groupe ba tout pété. De retour dans même na boza ba kuba groupe na yeso na site comme ba groupe c'est que za bato na fanda na ba on peut na fanda na ba
Sinon mentalité na opesa ndeko na biso ba Brazzavillois bototi kolandela ba L. À moins que ça na mouvement noté lundi L na yo pour ma formation. Il y a beaucoup de gens lelo ba mo le kan émission. Nazalaki. Mais tu enseigne na groupe à maman ton, il y a papa ton. Tu es où aujourd'hui? Lui il est chez lui. Tu es où aujourd'hui? Nakuta manen tel, nini yekuda ta mutu ngano to finya mona bisa Brazza ça sera ndemo. Et là qu'on a peut constatant trop artiste à Congo Brazzaville. Ba diembela ka trop ba star ya RDC pour na surtout ba ndeko na biso ba bazade na combo oyo ba sa musala bango pe bien ba artiste ya Congo Brazzaville ba diembela ka tellement trop. Est-ce que ko jouer na ba artiste o ba sali combo ça ko so succès? C'est ça bon ba photo na zo ba artiste ka sna fulama. C'est ça. C'est ça qui bon. Pe le autre fanda anda ma bête to famena président vie de loin. Je suis pas sûr que nous avons courage tout le monde na tomba téléphone to jouer photo. Na ba on so monga photo na artiste comédien ou bien artiste ka waza célèbre yi ba tous un projet na. Ou soit ton entourage moi be ambiance et ça que na jouer photo. Je peux pas prendre la photo parce que parce que là il y a ça la artiste à Brazzaville bas en difficulté au la télévision. Et là ça les années yo nani président lingo lia. Allez olia quoi? Olingi masanga, olingi basi. So ba tembo yana suko bengi caissière na suko caissière yi mwasi na yo. Na bolingo bimiso mbonga cash. Après bo sali je ya silika kende. Asa yo kwa ya kena mbonga parce que ni bo futa été. Depuis banda arango bo pesa nini. Donc ça ko bolia bino mbale. Makambo loba o sala mela yo déjà au vivant ou bien ezaka idée no moko bimisi. Et ça mana déjà toza. Non même na groupeité ba place leka au vivant déjà. Tona bina lekina ba groupe belé. C'est comme tu as ba groupe belé azata na film mon côté. Na ba groupe na tout bazala sérieux. Ah. Tout ça c'est que c'est ngana tshi ngana tshi na mouvement nanga. Chaque après 2 semaines en tournant. Après ba film kenda ouais. Ouais, ba film langeza. Je sais que nazo miser na ba nanga. Je peux faire passer l'eau na télé pour battre ba mon nanga na le kana télé. Mais sauf que au T5 na yo na pour ça fona bakso 100 francs l'écolo. C'est ce que j'ai besoin. La télé, t'es pas bon à la télé. Je peux passer à la télé, c'est bien beau. Je bénéficie de quoi? On a un avantage. J'ai encore rien. Attends, extrêmement la télé. Mais on a un succès plus que tu me suis barré quand la télé. Non, on a besoin que ça un succès. Yo moko ou bien nanda ozo ida succès na ouais. On est moi mis lever la boy. Donc voilà la fan est belé. Pendant le bas, il y en a succès. Il y a des shows qu'on appelle bah comme ça banderole batie longinanga sans que ngamona yeba événement to ils a événement ba conseil là bande ngona ba salaka vous voyez sans que ngana yeba premièrement c'est déjà considération okay. Deuxièmement muto amoni aye na quartier bozo fanda ngano toza musika mais na mona longono telle place et ça ngani et ça le bien et c'est déjà bien et on est lingo là ça que ça succès non na yebite que impact na succès non succès ça ko zana ba fan belé ou bien ko yeba na ba ninga ba artiste succès na jamais 2 personnes balinganga succès na ntongwana ya ba fan to ba artiste ba fan na kina ba artiste wapi po lelo to ko mona mutso yeba na ba artiste belé ndezo saleka mona ke non azana kombo nga na zana ba fan nanga mais sauf que nga pe na za fan ya ba fan nanga ah yo posa fan ya ba fan na yo nde to yaka awa to lo ba mambo belé to za ba mouvement j'aimerais bien faut changer ba domaine avant yamba muto awa après ce journal répétition journal aux allons ligne na TikTok a lancé live de début à répétition et tisuka mais voilà pas foutanga ça ba droit na yo voilà pas foutanga to yaka wa groupe na ngai na fond groupe na année 2020 année 2008 ti lelo et ina tonda ne faut tout na pe ekweya combien de fois. Balobi bo s'abonner na Makia TV, ça va être grave lelo tozana leader impact. Leader impact ali ba na kanda makasa bi bo pesa ka ba jouer ba répétition na bino. Et bo loba ke kufa combien de fois nani. Bon non? Et ça va présent monsieur tout le temps va commenter ba fulama. Ba lingina mouvement nanga. To répéter projet d'appui confiance. Mais OK aux ayants idée à groupe était aux 5 personnes au répéter même projet nanga
non obengisi na répétition pour un projet film même si coup de terre looking ngana ça ba je benga ba acteur parce que je dis que nana mbongo te moi j'aime honorer les choses avec lelo na benga intel yaka c'est que na vu que après tournage nanga ata na op c'est sommité no sim c'est 2500 ah bon so na mbongo te na bengo point parce que na biso na pese le côté na lukana bengo sur deuxième fois pour salanga mambo bien troisième fois olembanga depuis na kina transport na lia na mbongo na ko saina côté impact olemba j'aime mais biloko zo le kaka exemple ba bengisi leader moko boina événement ayi ba vandise place moko na ba acteur si ça jipe ba bengi mayaka ba bengi pe mayaka biloko bongo eza vraiment ezo loba ma po biso tozawa pona kolandela o bato balobaka par rapport ya ba artiste ko veli kola ba star na biso ba biloko na obengisa moninga na spectacle na yo ofuti ete ko tia au poids et ofandise place moko na bana okomi ko luka otinda ye ko négliger ba biloko bongo yo en tant que leader parce que leader c'est une responsable oza responsable biloko bongo tango zo salama et lo belo pena bani et le belanga ke so bengelo na oyate hein non ça so ba bengo yakate mais chez moi on me respecte toi dehors tu me respectes pas ça veut dire quoi na abu atale le moi na 6 ans bimi a lobi ka leader na au pire respect et puis na leader monter na Brazzaville ba na fanda na impact de fanda journée moto soit na tout ça là échange de parole je respecte tout le monde to sepela ki na émission oyo mama lotoko aleka ki akumisa que sala ki biso bien libanga beta ki wana sala ki bien makasi te na logique ezaka te parce que tout ça bien na lotoko je peux dire lotoko to bandi abandi arkala na yaka ba visitation na groupe ya président Mandiaka mon ba répéter na ONG on causait pas avec lotoko non to bandi relation na Facebook to mati scène mona lotoko to jouer tant que spectacle il y a 2 ans to 6 spectacle na biso to mosasko ba tour ya ba kermesse à Dolisie premier scène to matana lotoko mais ici le pourquoi il me respecte mais le monde a nyonga ki mama lotoko ndengo benganga papa na collègue no musala na papa te na bango te so beng bango so collègue ba luke le problème nga za collègue no musala parce que j'étais pas formé na baksa ni un plus to kuta ma to sangi CPC loko donc nous sommes les collègues na za papa ya bana ona laxi bango qui m'a donné l'expression faciale mais prochaine fois arranger mais na lela fort première fois mutabo ya ki papa ce qui zaki ba o kam singe après ce pena abi ba mote na ngai côté ya président imparte papa yo moko ye oza papa nete oza collègue kwani na lobi bongo lorsqu'on appelle quelqu'un papa eza muta la amatisio scène à la question tout oyo salelo mais bien sûr mais ya tomboli okaka faut ka bongo oui a tomboli ngo chez lui c'est le pourquoi est-ce qu'il a dit ça moi aussi je sais le pourquoi est-ce que j'ai dit ça ezani lotoko ababa misa mutu mususu bwe ezani ni de fois l'homme mususu tete ngaba yinanga na Brazza tout na ça ezama bon moi monsieur et boka ma et ça va vie belé parce que wika impact akendo lobani kuna patron ba comédie zana na Congo eloko ana to luka to yeba patron ba comédie tout neti na kini to ko loba président sai potozora mingi kini po mai kam te kaboli biso tozaka moko na kini tozana patron ba comédien président sai totali président la die so bazawa na tozota ba président Caleb Bazana na Congo Brazzaville patron ya ba comédien anan achelo kena mikobo patron ba comédien na Brazza Njambe. Frère, moi, les Kakiawa, j'ai pas aimé. Tout sur la tête, tout matin, c'est monté, tout coûte à ma pété. J'ai pas aimé mon balobaki que non. Bazan en bon côté, va finir ma quota, va parents, tout ça. Bazar, ceux qui battent sur Yandeni. Lorsque tu dis ça aux gens, occasion monter, ils pas nous créer en quinte, ils pas en loba. Aux gens, occasion, opportunité, décision, monter, na joata 10 maillots, ya pamba les colo, na couper ça dans groupe temps, va répéter que. Biso tout na en auto débrouillé. Je crois qu'il avait dit groupe na sali 8 ans. Yom total ki ngwana yeba sote pona yemba ba tebele. Na be mutu na bosami. Aba groupe na sali 8 ans.
na 8 ans na éviter mukwanga ka émission na mutuka neti nga leo na ina vélo pona mutuka te na mbongo yo tonga te na ina vélo kuto nzamba sungilo sote ngana ya ngana bisi kaba tutaona na tsaki na statut na ke de dédicace tout ça ba tinga ba dépôt na ndesa ke na ya na vélo sote ngana na bisi tout ça ngwe tant tout ça we wa pena sura mapeka mena bon s'abonner na Makia TV ne tombera jamais balobi artiste comédien musicien mutu nyonso ozala nganga ozala nani olingo leke mission binom tozo koma bozo benga bolobi ke oui bolobi ke non bozo pona te tozo pona batute c'est juste soko bengi biso te moto yeba posa na yo ezati passage obligé na Brazzaville Congo RDC Kinshasa partout ezaka pona mutu tout olimba boaka yo balobela ba produit na yo ozala sponsor ya émission oyo ko hésiter na yo te benga biso kana numéro oyo eza na bande d'écran na yo okozala jamais déçu benga biso katobi benga biso kaka artiste patron ba comédien Nzambe so Nzambe était toujours président de la République Denis Sassou Nguesso asala tete asala tete mais ne mutaza présidente ni muta président Nzambe asala tete président na biso asala tete mais réponse est non facile azate OK président ba comédien na Congo Brazzaville azate bon s'abonner na Makia TV leader imparti yo soki batoni bazwa yo bakozona na quel numéro nazara numéro moi depuis 2009 ti les zaka te rejoindra na 06 421 49 08 wana c'est pourquoi na ba secrétaire ba bureau ngamu na kipa ba média nanga beaucoup ta mananga moko na répéter sous 06 421 49 08 et en ce moment peut dans un mode tournage en même temps recrutement parce que novembre na maman na film et c'est appelé donc le moto faisala donc on lance le recrutement pour tous ceux qui veulent s'amuser avec les amis de Leader Impact tous à Wana. Je donne force encore à maman le Toko. Merci pour tout. Je donne encore force et encore force à MK, un ami du cœur. Tout le monde hypocrisie. Na bana attend comment mututé mais on attend ndeyanga. O tangi ndeyayo. Ba dédicace no po ba artiste bazanga te uté ko lobake non. Tango check na statut zo ya émission bato basala ko ba dépôt ba kozela ba kombo na bango et ça la bien makasi. Ouais ba dédicace nanga e ko nani ya liboso na bana nga moko équipe nationale nanga na benga bango bongo les amis de la même morale. Hormis encore les amis de la même morale, je donne encore la force à les motiver de Leader Impact, au conseil na ba réseau et puis à bien tout va motiver mouvement, va motiver ngamoko et ça bien big dédicace na bino moko de force et continuer au pays ça sans oublier encore la famille Avumba Mubimba wana ba maman ba botinga donc ainsi que la famille Korea wana elle a ba papa ou ba botinga donc je dédie tout le monde autant ba komboté sans oublier mon chef Ngasaki on me tapinga transport yaga chef Ngasaki ayi mukonzi toza pété mata to yibla mambango. Sans oublier Moutapesa Mambo, mon manager Lewis, moi c'est ma camami Bali donc babi bien à mère moko mère à base donc maman je te salue vraiment merci pour la force soit tous à bien gratté merci pour la force aux gens à moi film ezali oui film eza m'ta soutenir film eza président Netiliguan président Simba Warrior tout ya Brazzaville na minute donc il m'a simbi film après m'envoie bien dans les amis de Leader Impact et ça bien extrême faux mon amati. OK toujours moi extrait ya film ya Leader Impact wapi pona ko sepli ça ba fan na biso so balinga ke émission passage obligé après to kozongla dans quelques minutes. Makia TV. Vraiment film kitoko hein. Ouais to bunda zaka ndé to luka Congo batia biso loboko mais simbate. On a peut-être ça soit malade mais je sais que notre force
kande bible na biso ke muto olia na mutoki na ye to koma na mutoki na biso simba kaka même moi toujours vraiment bon s'abonner na Makia TV to la bino ya trop ciao.